Bonsoir la Chine, bonsoir bana membre, bonsoir ba maman autorité, bonsoir maman na mokondi de London City, bonsoir maman Norvège, bonsoir Emela Dona, bonsoir Souza Maba, bonsoir maman Yvette Matondo, bonsoir maman Carla Luzolo, bonsoir maman Ladi Valadi, bonsoir maman Bibish Makop, bonsoir maman Belgique 4. Bonsoir Nabino nyonso ba na bosane ba kombo bolimbisa. La Chine nazo informé bino lobi tozana émission na 20h30. Hey la Chine tozana émission lobi na 20h30. Boza na ba question ebele po toroyamba Papa Manager Valentino. Toko yamba lobi na émission invité na biso kozala lobi Papa Manager Valentino manager ya Karine Mokondi la baronne yende mikolo yonde bazwa ba manager me oyo nde sukisa Papa Valentino nde sukisa Papa Valentino nde ayeko sukisa bango. Oh ba manager. Nde ya poto. Bana ya bakoto yo. Karine. En tout cas, oza sukisa Karine. Manager ka mwana bakoto yo. Mobali ka mwana bakoto yo. La Chine ka bana ya koto yo. Bana mambe ka bana ya koto yo. Ba mama autorité ka bana ya koto yo. Non, Karine oza fin. Oza vraiment fin. Ozo sukisa bango, ozo melisa bango vraiment pema ya solo penza. Ozo melisa bango vraiment pema. Donc voilà la Chine. Lobi toza en émission na 20h30. Maman Norvège. Korate émission ya lobi te ya 20h30 parce que manager ya Karine Mokondi lobi aza invité na biso. Ngana ko présenter bino Papa Manager, Papa Valentino, Big Manager, bino bokozana ba question na bino, Papa Valentino kozana na ba réponse na ye. Donc voilà la Chine o nyonso bolinga, o bozana posa bo poser Papa Manager, bo poser yelobi ba question mais ba question ya buzoba te, s'il vous plaît. Aza arozala na po ayoka ba question na bino pe apesa bino pe biyano na bino. Donc voilà la Chine. Lelo tokosa l'émission te parce que lelo lundi souvent tosala ke émission te comme tosala ke émission dimanche lundi tosala ke émission te. Donc lobi toko yamba Papa Manager Valentino. Ba jeune ba obenga ye Big Manager. Biso ba mama na ba papa to benga ye Papa Manager de Karine Mokondi la baronne autorité morale Papa Valentino. Donc lobi toko yamba ye bo préparer ba question mais ba question ya buzoba te s'il vous plaît. Ba question o bolinga boye bandenge nini Papa Manager akomema ye na likolo ya wall. O bozolinga boloba na ye, muto olinga pesa conseil na la baronne bolobela manager na ye. O pa lingi ke apesa Papa Manager conseil bolobeli Papa Manager ako répondre bino lobi. 20h30 de ne pas manquer. Faut pas beau manquer. Tala kère ndengazo sala kère ya la Chine, kère ya bana mam, kère ya ba mama autorité. La Chine na yena bete la bino mwa li solo moko boy. Bomona ka Karine aza mwa moko ya nzambe. Akenda na matanga ya leki ya Ariashu leki na ya kufi. Sikoyo akendaki pona ko bakendaki yena ba président Ansu Luzolo. Akendaki ko pesa ye ba mes condoléances. Et du coup siko akuta na mama bokilo ya Ariashu.
mama bokilo wana aza petete hein mama bokilo wana aza somo donc mama bokilo akoki na ye te donc ntango amoni Karine Mokonzi azalaki mpenza ya alinga abimisaka tu ezalaki na munoko na ye malheureusement Ariashu abandaki kopekisa ye abandaki komasamasa ye mama alobi tosalaka makambo kaka na mesa awa tosalaka makambo na mesa awa tosisaka libela mais mama banda okanga motema te heureusement Ariashu apekisaki ye mais après bomonaka mwana wana aza mwana ya baba mama mwana bilaka penza mama akomaki penza alingi kabimisa tu atandaka na mesa makambo esila kaka ozo sans que Karine a forcé ye sans que Karine a forcé mama bino mo bomonaki bolanda video wana bokomona mama bokilo ya Ariashu ozomona azalaki na kanda ndenge babengaka mwana aza rwandais azalaki na kanda alobi aza na kanda penza alobi aza mukongo aza penza mukongo bakoselaka mwana eke aza rwandais omoni siko alobi neve na ye ezali Redi Amisi Ngoyi Redi wa yemba na papa wemba neve na ye yaya na ya liboso mwana na ye ezali Redi Amisi siko boloba ke Redi Amisi pe aza rwandais omoni makambo yango kisasa baloba na tembe kisasa mpona kobambela bato makambo bakoki koboma yo babomi yo kaboye bakosi yo likambo ozolekaka na balabala moyibi nzoka nde oyibi na oteka sans ke batuna ale babomi yo ozomona bomoni ke mobali ya Ariashu aza mukongo aza rwandais te donc la Chine ayenaka nasela bino mwa video mukie ke lobi toza na émission na 20h30 tokoyamba papa big manager papa manager Valentino lobi tokoyamba ye toyoka to bopose bozala na ba question mais bopose ba question vraiment ya pambala te ba question oyo ezo concerner Karine Mokonzi la baronne bopose ba question ya vraiment ya or makambo te s'il vous plaît bopose pe makambo parce que na yokaki alobi ke azo suivre copain ya Karine donc soki bozana ba question opposé bopose parce que azolandela dossier wana bien donc ayebi a confirmer que eza makambo penza ya sérieux donc bopose ba question mais eleka ya buzoba te s'il vous plaît ba maman ba papa bozala vraiment lobi na 20h30 bokota manqué te donc voilà nouvelle na ngena pesa bino yango wana la Chine tozala toujours bomoko tozala toujours na bolingo soki tozolinga Karine Mokonzi donc biso na biso pe tolingana eya te ke tozolinga Karine Mokonzi biso moko pe tozolingana te ekozala pe mwa suspens suspens ezali yolinga Karine Mokonzi yoboya bato balobelaka Karine mwa suspens ezomonana eza bien te donc soko olingi Karine Mokonzi bato pe balobelaka Karine Mokonzi faut tolinga bango il faut pe tolingana eza te yolingi Karine Mokonzi molingi baninga mosusu te eza mabe wana sikoyo ekomi suspens tokomi komona suspens eza bien te et puis tozalaka na kanda te soki muninga abungi nzela tokangelaka ye kanda te omoni ndenge toya na vie ya Karine nzamba yebi vérité tokosa na nga naza vrai nga nalingaka me nzamba yebi vérité na yo ayebi tokosa Karine Mokonzi tokosa la Chine mais nzamba yebi vérité na vérité ezali epa nzambe aloba yo vraiment ndenge okosaka baninga mais nasuka na kopesa yo punition donc la Chine to continuer kaka kosala musala na biso
soutenir Karine, vous s'adhérer vraiment massivement chez Mokonde officiel, vous s'abonner aussi massivement chez Mère Fashion de Nantes officiel, et puis to continuer koyoka acoustique mémorial et to continuer pe koyoka confinement massivement. Vraiment la Chine à Sukiwana, la bonne soirée et rendez-vous de ne pas manquer à 20h30 demain. Ciao, 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 c'est Mère Fashion de Nantes officiel. Bye.